premier temps muta péché muta sali bilamba ngwanzo on a benga ngo génération kaye bilamba makasa nzamba salele mamo abomina masale kuir mpusu lo nzamba salele yangwana o beti munde zana asele mpusu mambo ambo to beta o nzamba salele mpusu amongama ni équipe de France nezana boni na mona bango. Tout d'abord, ma première des choses dans les années, na quelqu'un là bango trotté. Na quelqu'un là bango trotté pour ba discipline ça pas na ngoté. Alors ba série de baza bateau que sur alati bilamba, alati ba gant, alati ba chapeau, momi na épée, alati ba gant, alati ba chapeau. Et ka ba bilimba ombele trop chargé. Na ça piqué na bonté. Conseil na opesa mo na mai, yangwana. Et puis na website boy. Alors sur la mama moscule. Abeba obeta ba prototype ya mosquino. Oui. Alors prototype sire la lo bango mais bien ngoti so ngasani. Le bobo ngasko na mona le bobo avandi na ba moni le bobo tamona papa wemba. Mundi za na tamona vu beaucoup na kini. Le bobo avandi na ba mikilise na kini. On bisu to na poto. Après le bobo sko a capté ba jaba mikilise. Amona oningi zalaka. A comprendre que mikisa gokoya mikika osala boye mikisa zala boye ba faya ba mikilise après tanga na poto anisko ko taka en main kuma et le wana moti fata imbala e poto kana ba 2000 ndiza na Paris o yazo ba Paris ngana ko manja na Paris dans na zala adam ba 91 déjà ina Panama ba 91 na Afrique te Château Rouge o yazo yango lelo eloko na sa patrie meka abima na kata ba équipe wana bon ba équipe wana la ba boule mo ya bien te ba équipe wana sopae abima na kata ba équipe wana e ba mo trop primaire la course à sans style hein la course à style la course au China mama moté la course à style c'est le en style c'est le scram Poutine Kuma. C'est le scrum. Ah non, comment ou pas? C'est le scrum en état d'esprit. En état d'esprit pour c'est le beta bilamba, ebi bilamba, mon andala en état d'esprit. La course au c'est la marambo. La course c'est marambo azan innocent. Marambo la course à non hôtel non la course kunga. Mais mama bilamba na bimse na tanga kambo. C'est le hasard kumba. Batelem liboso 13 ans ngando ana plus de 40 ans ba jansi mayas bango tu batelem liboso bazo bina. Enta maramogo ba jansi mayas bazo senga tiranga nzembolanga. Donc na place na vane na ota bayaya na bigi baya ba manquer kumatologie gangs. Kumatologie gangs baya ba na moti. Bon minéral skin mes amis. Donc en foutant la serre là yango ça c'est document. Ben, on livre et on t'a Suisse, mais ils ont ambassadrice en France, beaucoup contacté. Numéro ils ont assez sur la pour ça on va peut être nous à bien et donc on leur abattage, bah bouton tout ça donc minéral skin donc pour le moment c'est les meilleurs quoi. Et ma foutre moi dans la sur les kitoko et puis on est très à l'aise et surtout sur batamou de boy. En conseil minéral string, c'est fort, c'est trop fort ça c'est original. Ou bien un numéro ils ont assez et ambassadrice nango. Bon, aux alentours, donc il faut bien parler partout au la livraison. Avec ça, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de chocs. Mais ensemble, minéral skin. Bandeko Boulingara Bikamwa, Yalibino minéral skin. Ma futa oyo, yango aussi tient na ndenge na zabo. Na zape na crème nango pour na visage nanga. Na zape na savon nango. Na zape na sirop nango. Donc autant nous tembe arrêter parce que tient na beba ki na poto. Donc, la solution est sans hydroquinone. Ils ont créé Moko, ils ont 8 ans en Suisse. Quand vous voyez, ceux qui ont eu Omeka, contactez les gens qui ont fait oil. Ils ont mis ni na Congo, ni na États-Unis, ils ont fait oil dans Moka ya Suisse. Mineral skin, ceux qui ont mis Kiango, Kenayo, Onayo, et Gozonga normal. Ils ont pris mon tas de moquet. Vraiment, vous consommez en haut, vous faites ça, vous faites comme un thème, vous faites tout. Vous avez un pays zongi, et vous payez aux hommes. Allez, ciao, merci. J'abandonnerai jamais d'adorer le nom de Jésus. J'abandonnerai jamais d'adorer. Bonjour, bonsoir partout. Bonjour, Nabiso. Grâce à 3 fois W solo la vérité. Solo la vérité. Ezali chaîne monene oyo epesa kabino basango ya mboka ya Congo presque partout dans le monde. Alors, tout petit grand merci
tout le temps on appelle ça grand merci na babonné na biso parce que bino so bozota la bisoté moi biso to sala musala ezalité awa tozana kati ya Greco na kati ya plateau na ya Greco depuis funga maki ezaki na mutu moko abaki akoya koleka mais ba rendez-vous ezaki toujours kopusa s'appelle moko munene mboka na biso na kombo ya Onos Limbambe na ebike David azana ensemble dès que déjà natangi kombo Onos Limbambe déjà na caméra na biso kuna déjà bamoni Onos Limbambe oyo toko partager na lelo tokoyeba lelo bilambe eza nini sape ezali nini libange ezali nini koyeba kolata ezali nini tongo topesa grand merci na boss Tati Wabela Zepekeno Tati Wabela Zebekeno oyo azali na agence touriste oyo ezosala musala kitoko Tati Wabela merci lisusu na du monde Vuma na kata Italie na Naples kuna du monde Vuma oyo azali na makamwa bilamba so lingo lata kitoko na kata Italie pour ni te topesa grand merci na grand frère ya Willy Sionga ya mama Lydia Bangala bureau ya lela toujours bureau parce que bureau ya mama Lydia Bangala mutu esalaka makamutu ndenge to fonctionnaka na kata Greco alors to meka koyamba invité na biso na poko lelo Onos Limbambe prix Nobel bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Mumbele, bonsoir. Bonne santé. Non, par la grâce de Dieu, santé ça bien. Ça va. Oui, les sous. Bon, comme d'hab, coumatologie gangs. Les autres moments sont ma solo on peut à coumatologie parce que les solo en kuma et comme partout na Paris quand kuma ce que je banate. Ya Willy Songa tunanga bin kuma mweza nini oji senku mweza nini santé ça bien. Non, santé ça bien par la grâce de Dieu na biso ke non za maosunga. Donc ngabe na sepeli trop na ta plateau lelo na moni changement à plateau. Merci. Tout na masola Greco et comme na wala masolo ya solo la vérité. Pas bien mi gagner ma alors révélation de l'année quoi. Donc il faut apprécier l'homme à son époque. Son temps ça la bifo ndimai. Donc on a un plaisir à trop. Tozongi sous pour tout sur la masolo ya religion qui tendi, masola sap, masola kumatologie. Après pour nous commencer na neloko mo na commencer à kobanda trop. Ko remercier na liboso Nzambe. Et puis, qu'expliquer dans mon kili que Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a aimé le monde, il a envoyé Jésus-Christ pour que quiconque croit à lui ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. Dans l'enseignement la batouban de Jésus-Christ, a vraiment manifestation et amour de Dieu. Et puis il faut batouba comprendre que Jésus n'était pas noir, n'était pas blanc. Nzambe pe aza noirté, aza pembete. Bisope Batou, tous en noirté, tous en pembete. Parce que Dieu n'a pas créé un homme noir, n'a pas aussi créé un homme blanc. Dieu a créé l'homme à son image. Alors, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Alors, poussière à ma belle, ça a la couleur. L'homme est esprit. Esprit n'a pas de couleur. Ma belle, ça a la couleur. Donc, Bablo, Wana, qui on a pembe, mundila ngaza noir mundila za pembe ezaba invasion ya bamindeli parce que so ozunga noir boy ozune la ma noir nanga ozuna po nanga omoni ande monte so ozupe mundele ozi pembe nae ozuna papa pembe ande monte donc batu babima na babulu wana ke non nzamba za noir yezo za noir yezo za blanc Jésus aza ni noir ni blanc aza esprit. Alors, à l'esprit, esprit n'a pas de couleur, bandima et pour bazo sali. Après, on a pris n'angana loba qui tente sur la forme. Il faut hermo boy que leurs âmes reposent en paix. Bato babana masola bilamba lora vikula mambu, loro la vie stervos narcos, loro la papa wemba, loro la defao et puis loro la king kester. Donc jour mauvais que ça epsenga répéter sur la masola bilamba te sorotanga. Respect na bango. Ba amna ongeza na paix et puis respect aussi na ba vie à la firenze au baza vivant encore ba posa ma bilamba comme fondement ponga na kwaya na bango et puis na puya bango lokola ba vie ege modogoja franco ferré ba jo mubiala donc ba vie mobo o ba faisala le diable ba mambo ko regari ba vie mobo ba posa masola bilamba pour ensoler vanda et puis en plus à part wana na bateau bazo croire na idéologie kumatologie nit ba papa Rolls
net baspaja ritembo batigana zureta flora pambani Yannick NG Pati Bilele Richi Kanga styliste do ba bato yo bazo corner idéologie kumatologie petit nanga Gracien Mbaka kumatologie gangs ya Willy Songa. D'accord. Nayoki na sukotiki grand frère nanga ya Willy Songa oyo nalingaka mingi. Alors ono silimbambe lelo vraiment na a besoin ngana yoto solo la vérité makambo ya bilamba. Ouais. Parce que lukuta oyo ekoti awa na Paris na Europe na poto na makambo bilamba vérité zo ebanate. Ya lelo na sepeli na moni des gens ndengo lati na olinga na ba pe style na yo. Bato batunaki nga ba question ebele na tuna yo. Tango ozalaki na Finlande, ozaki kaka saper ou bien ozaki noka mwana poto na na Finlande avant ya Paris. OK. Merci pour la question. C'est une très bonne question. Ville Pambani, haute autorité parisienne, na sepile à ton question ana. La SAP nezana eza état d'esprit. Muto akoma saperté pour assommer la magriffe. Mutakoma ape saperté pour babwaki libanga. Ça c'est une erreur ozo sala manakati ya masola SAP. Donc ngato na ina Finlande nga masola SAP eza na kati parce que masola SAP eza na eza branche ya religion qui tendi. Alors papa Narcos atikala jamais go sa papa wemba na nzembo ya dernier coup de sifflet que sa papa wemba la SAP atikata ba ki tendi atikate. Alors ndeza bungai depuis Finlande masola SAP eza na kati nanga parce que créateur ya SAP eza même pas Narcos mais Nzambe yem ta créé lamba. Alors premier mota créé lamba Nzambe donc nga bana Finlande na nedja na ebe dans masola bilamba pour na poto kala na mbiaka ya mikile talaka ba Italie na no kino depuis 1991 91 do na mbiaka na ebe on depuis kala oza génération ni na makamwa bilamba ah na poto oza génération ni to na génération ngana génération après la Firenze ngana génération après la Firenze na komi poto ba 88 dans les années après la Firenze biso ya ba génération na biso donc na rolo baki ba vie à la Firenze des années ba vie na biso ba Roger Maemba ba vie na biso ba ya la Firenze tout Modogo Jafra Ferré bango tout ba vie à la Firenze après génération landi na simana des années ezabiso la Firenze tango ozobeta c'était la Firenze est-ce que lelo na vitesse à lelo na ba vie na biso la Firenze na mutasomba kazali. Bon, masola bilamba ni na yebisa o momele David basomba ka kala yoga masola bilamba ya momento olinga tolongola makambo wana donc masola bilamba eza masola ko somba te SAP eza na deux nuances SAP no mona wana eza na nuance moko ya société des ambassadeurs et des personnes élégants wana eza SAP oyo esalamaka ermo na kin basapa mobulu ya batu moboyo wana kati ya babinga mo bambiaser mais eza na SAP mosusu oyo eza religieux kitendi oyo ba idéologie ya ba vie Narcos ba idéologie ya ba vie ege ba idéologie ya ba vie kulambam. Alors na kata SAP wana eza ka makamba osomba te ba idéologie modogo ya SAP créativité. Alors neza bo la Firenze ba posa fondement ya makamba bilamba. Donc lelo mamba SAP wana mona muto oyo okotaka boto non ngala ko mi saper bakota ngo bongote eza mouvement ya bato SAP eza mouvement muto okotani na SAP mosusu wana ya société des ambassadeurs des personnes illégales ngo SAP comédie à génération Kaye oyo ya ba Didi Nzongo oyo ya ba léopard de la SAP mani SAP mouvement ya état d'esprit. Oh, il y a bourgeoisie, il y a luxe, il y a spirituel, il y a créativité. Mutakota on pa pambate. Bon, on appelle ça exemple équipe de France. Tokotia on a sapni. Bon, bah équipe de France tout d'abord les aboué. Bah masse équipe de France déjà idéologie on a déjà au la mouvement à SAP. Bobin en équipe. Il y a déjà faux idéologie. Parce que na kata histoire ma mouvement SAP na kata poto. Les ana to banana la Firenze. La Firenze est la ville moboezana Italie comme dans Florence. Mondezana alors après on a to comme na idéologie neta ba jet set. On a sama lix. Ba idéologie ba massa basala équipe de France wana. O ba idéologie ya ba Cyril Kina, Hermon Boy Patrick Meka, Hermon Boy comment s'appelle Linoceni, Hermon Boy comment s'appelle encore Jean-Si Maassi. Ba idéologie na bango wana bo mutamemi bango idéologie na chinois de Kin. Chinois de Kin
aza petit mobo et petit frère mobo qui s'appelle un groupe à Léopard de la SAP. A obeta SAP à Léopard de la SAP. A une idéologie on a ce qu'on a à poto. A même idéologie na poto à côté si bayanki. Bayanki bavanda na poto ba oumela na poto match on a boule que tout ça la équipe de France. Mon surtout ça la FIFA. Ba on peut balandier. Les balandier ba on na ba groupe ba SAP ya ba SAP au équipe de France. Donc équipe de France déjà au FIFA eza ba kombo ma be makasi na masola SAP. Na histoire masola SAP pour vous ate équipe. Wenza boule Léopard de la SAP. Donc bango na ba musée qui comment ça s'appelle Kindingu bazande moko. Bango ba équipe de France ba ndé moko. Donc bazan la même idéologie no muta même idéologie na china de kin. Alors donc l'équipe de France ba kombo to groupe ça groupe à s'appeler. Les seuls combat souka ezagi Al-Qaïda parce que ba kombi ma bien jeu de 10 jeu de 10 Al-Qaïda mais Al-Qaïda pe hermo boy et kinde na masole simba ma bien té mais couper ça manque mouvement abiso ba s'appeler équipe de France au FIFA ezagi déjà Léopard de la SAP parce que qu'on a Léopard à équipe là ba boule avec équipe. Style ni yo lataka. Ono silema metango bato batala ka bozo expliquer bien. Style na yo vous mandengo lati boza style ni. Bon, on a souvenu à Zaboué un sapeur tout d'abord, il faut un sapeur aux amours na religion qui tendi abetara aza ambivalent. Ambivalent et ngo banini ke ana style ya bad boy, ana style ya bad boy, ana style élégance. Mon vrai sapeur. Mon passé sapeur a ko kangama na griffe moté. Déjà ndeza papa mbaloba likamuna ina na vina ko kangama na griffe mo ke sa kombo. So moni sapeur mo abetaka mosquino c'est qui a la faux sapeur. So moni sapeur mo abetaka comme des garçons c'est la faux sapeur. Sapeur ko kangama na griffe moté. Alors sapeur faza na look na style. Alors na style na on abeta boy babinga ngo ambivalent. Ambivalent et la style à Kenny West dans la partie mon abeta bad boy dans la partie mon abeta élégance mon des na style na mais avant dans nos bête style à Japon même le style à Japon le style à kala mama kala et c'est style à déjà style à Japon donc le style auto comme dans suko banakin il faut anulata bana braza batna poto faut beta style ambivalent ouais ba style mon on tarane na beti ba Crocs Neza Yannick NG na Lili Pati Bilele na beti wa Crocs obi keza Balenciaga Balenciaga ko Crocs Balenciaga muto ba bloga Kenny West Crocs Balenciaga osko blogo osko ya muto ebita masko to benga doto ba leo kilelo na bilamba sko ya kilelo ozakio kilelo SAP ezani bon la SAP nenebso ke la SAP na des nuances donc SAP ezali na nias mobo eza société des ambianceurs et des personnes élégants. Na nias wana ya omonike vient na rive kono mutaza pape pour le moment mutazo dirigeant wa rive kono vient na rive kono dirigeant wa ba sala prison pour na kangaba tu vois après ce que sap na nias mosusu ndezana eza idéal mobo eza philosophie eza état d'esprit monde eza état d'esprit ce qu'on a nias ya société des ambassadeurs des personnes élégantes tout à côté nae mais nani on rive ko na cha ordre ko nem ta pap alors nani so mususu o ngana oloba ngwana nani ya état d'esprit kuna n'importe ka ko kota on eza religion qui tennis yango ce que ça religion qui tennis ko ndesa bo yango za ya sko mama na makambo maramunyo surtout na kata religion qui tennis na kata religion qui tennis to sko na kata sap na religion qui tendi ya état d'esprit religion qui tendi omoni batu bilé ba sola ça parce que sap mingi o ya société des ambassadeurs des personnes élégantes ba mettre accent sur griffe ba ta la griffe ba sapeur ba ningo la ta griffe non so mi griffe a mi sapeur non ane mutoko ma sapeur pour na griffe alors na sap religion qui tendi eza ba créativité monde eza na religion qui tendi ba créativité ne ba masanga ba tigana zureta ba flora pambani ba lobara eza éléphant de Belgique et ba créativité kuna ce que ça ba créativité ça pa kumatologie so na sap wana kuma ndeza na batebele baate na sap wana tuzala mingi te est-ce que équipe de France bazana na kata kuma ya sap équipe de France bon équipe de France mandeza boye donc tout d'abord déjà combo déjà ba pesa na faux combo et ça la bien té mais ce qu'on a gâte équipe de France za ba ya mususu oyoke ba tu vois ba na kuma
mais au moins que ba na kuma mais ba manquer connaissance netina niko no slimba bineti nani bon ta mususu à cause à sauver kana pourquoi OK on non salongolinga na zakana nkuma mais na ndaka mouvement ya ba master bon ngama une équipe de France neza na boni na mona bango tout d'abord ma première des choses dans neza na bona quelque la bango trotter na quelque la bango trotter pour ba discipline ça pas na ngote et lekela nga mona so na moni bango boye na ba feti au mona bango ba groupe les ba groupe ba komi un tout d'abord ba respecter leur invitation te o ba inviter bango ba respecter ngote ba même cadeau te ateza au feti moko boya mona 2 ans ba ya jamais na cadeau et puis so moni bango ba yo kota groupe ba kota toujours retard ba leki liboso ta ba leki liboso mona bango liboso Trésor Ngando Jean Simas Cyril Kina balati trop chargé bilame bili petit Trésor Ngando mona mi ba deveste on dit ba likambo on dit ba bitumba on dit mais ça nango feti ya mona 2 ans et ça un anniversaire à mon à 2 ans au moins on se en soirée moko boy les baroya ba leki ba keliboso ba retole ma liboso on dirait ba on ba kolo feti on dirait ba on baza ba musicien ba simi ba champagne na maboko les ba simi ba champagne na maboko nzo ba ne ba ebite champagne ba mela ngo pona nini parce que champagne ba mela ngo za masanga olanga wate pritina nga Trésor de Caton qui ni se pas somme champagne ba mela ngo à l'occasion de eza mambela masangamo bamela yango pona kolangwa te alors bango na boule na bango ba boule que non ne to simi champagne to za dansi monde eza na nzo ne mama na ignorance ba komi ba keteli maliboso la batemi liboso ba ndi kobina le ba ndi kobina batu bando tala bango loka spectacle na dernière fête to ne bo na soirée mimi chikeba on a petit na ngana ni comment ça s'appelle encore Teddy Vuka garçon référence Gilles Vasimba les ana bo général de Ora total bango bazo bina liboso batata mibimba pe no mona bango bana ba plus de 45 ans batelemi liboso Trésor Ngando ana plus de 40 ans ba Jansi Mayas bango tout batelemi liboso bazo bina entamara mogo ba Jansi Mayas bazo senga tilanga nzembolanga donc na place na vane na ota ba yaya na biki ba ya ba manquer Kumatologie gangs Kumatologie gangs ba ya ba na ngoti bonsoir ngo yango na baba yake oyaki na joking comment muto abelela na télé tout le temps ça perd mais affrontement boye aina joking alingo télématé parce qu'on a na Trésor Ngando zo ya bis téléma tout batu mukile mona te nabi déjà des ana joking ya ko sa ni na soir nabi déjà des ana boye comment on petit na joking donc jogging yaki jogging électrique à Louis Vuitton et est-ce que baluka sika so bango ba ibiango te po bango batika na baluka kala ba yanke batika na baluka kala ba olata ba prix au monde eza ba olata ba prix talaka nazo ipsa auto na rata feti tu vas na rata feti na soirée ya soirée faut za la respectuer mon toi na ba spaja ritembo tu vandi biso tu vandi o comprendre biso tu vandi tu za tu vandi tranquille mais bango ce qu'on dit bazana ba esko ba l'équilibre bango ça ba désordre ba blo wa on monte au pixango ce que kumatologie et pour recadrer makambo wana ke ba massa so ba na feti ba vandaka ndeza ba vanda ba se respectuer ba so ba lati bien ba vanda pesa bilamba valeur parce que mutu mutasa la forme il forme ça la yote alors bateau ce qu'on forme ça la bango c'est ba complexe alors on a bité jogging ya Louis Vuitton na basket nango eza makamba sika ngana biso na luka mbivala ebe blogo ebitama na world ebe blogo ebitama na world be blogo ebitama est-ce que le soir na kati yote ono silimbambe Ville Pambani azalaki haute autorité parisienne Ville Pambani ya moment empereur de Dallas motema Lorette ya Lorette ouais azala ero boss wana boss Ville Pambani masa to laksa migolo 100 000 euros abinanga masala ngai na 100 000 euros abinanga tala 100 000 euros on na pala Ville Pambani na compter 100 000 euros wana boss na présence wa Jini Kabasu quoi conteneur bilamba ouais masala ksenga 100 000 euros kumatologie oyo lobaka na biso na Paris tozo mela mai te partout ka kumatologie intel azangi nkuma est-ce que lelo na plateau na nga lelo na Greco ko expliquer biso kumatologie ezani nkuma oyo lobaka eza ya nini parce que nkumango to éviter sozo somba ou bien zo somba te kuna ba lobi ke bango de ba sombi batandi ndozo lo baboye ba oya répondre pe parce que nkuma oyo zo tinda bato bakoma na nkuma awa na poto nkuma wa ndeni nkuma pe fo sombaka tango zo lo ba nkuma sombaka pe
Sinon tant ils sont battés aujourd'hui que changer donc comme soit américain bah tu vas comparer au style ya bilamba yo zobeta te ku mezani explique plus sur caméra monsieur tala yo masalanga Nikes Payaka Irlandais Freddy Ndongala Vicky Jenny 7e royaume Papi Mutoba. Ah bon, kumatologie is a plateforme mo boye et a plateforme mo boye eza na kata religion kitendi elinga elongola bana mai bazongisa ba mikiliste na puissance ba na surtout ba parisien ezongisa ba na puissance na ba na Belgique na ba na Londres tout ça en général ba mikiliste lelo to mona ba mikiliste ne baza na boye ba uma kolonga masanga na ba exotique mo mona mikiliste mo ba emba epe ba uma kolonga masanga na ba exotique ba komo ba telemi na ba château rouge ba simi ba canette ba canette libosa lombi to me mikiliste lam sabeta 10 ans 20 ans na poto monde zana mumi pe na palais tamso mumi azozela o mona Alexandre R na exotique alors sikoyo ba mikiliste wana ba manki kuma kumezate ya omoni siko kumatologie et puis recadrement au mona mikiliste ake na feti mikiliste a dame ba soupe kangami awa na munoko banini o mona ngana taba o mona bazo bina ba nini nzoka nde na minitso biso na rata poto nito na poto boye na biso ki David Mumbele poto ba divertissement ezala mingi te monde za to na 4 saisons Congo Afrique to na 2 saisons so na poto batu basala trop moto to koma na ba été au mona ba ser na biso niti mikolo batu bakangi Panama neza na ba soirée na ba terrain na bangana taba au mona eza Michikeva mama présidente Véro Mango Iumila na Lorette Compressor. Ba on bakangi masolo. Au moins ce que ba ser na biso ba ser wana misatu ba salimo ba terrain mo mangana taba. Ce qu'on a bangana taba na ce que batu bazo ya po ba dabe ba taba na ba famille na bango na mutu moya kotala utimbuka moko boye ba gami ba taba. Le ba okoma na bo ba okuta ce que ba saper ba kuti ba groupe ba serelité na trop chargé ba la tibila mebele trop jamais bazala simple. Bakuti balino sene bakuti ba donc Patrick Mekaka muna olongola parce que akomo bima makambo wana bakuti ba Jansi Mayasi bakuti donc ba équipe de France wana baza dirigé par Chinois de Kin bakuti bango sko baye wana bo musique ebeta batu baye na momba vanda ba lien taba au Véro Mango ya sali to mimi chiki va to le road consoba entaba saper ba woni ba démonstration ba même ba démonstration ba saper ba osala eza ndenga monde basala na kin so kiti kino kina ginkole so comme na ginkole batu mo babenga ba bazwezu bata bilambe vimba bo bazwezu ba yo sa ba fanti so batu mo ba otala bango so batu bazo seka mo ba opesa ba mbongo na mona je sali de lobu ya mayola na mona ki ku na kin bo batu ba binelai so ba saper ya ba équipe wana ba mo ko bina sko bongo eta sko batu ba vandi bana basi bana mibali bazo tala bango sko lo ba osala comédie Skobiloko wana onto kumatologie pour recadrer bango et bisa bango ke bana mai so boki na ngana taba boye ba ki toza na divertissement te ba ser na biso ba sali ba terrain yara na terrain zala tranquille vanane na momi na yo ba ema boki na yo ba nini la te ko telemo wana obine la biso liboso tous on dirait au sala spectacle yango monike na ngana lo ba boye ke Mimi Chikeva nozo kanga mi check Véro Mango il aurait compresso bo sali la biso soirée moko ya ba saper baya na babilamba na bango baya na makamu na bango banda ko défiler to mona na bango oleki basusa biso mutu na bangana taba basotaka lokola mapungu eloba nango Jojo Fwamba basotaka lokola ba makonki alors ça sert absolument à rien basala biso soirée ba ma forme na bango to mona donc kumatologie boule nango yepo na ko recadrer comme ça baye na kata ba exotique balanga na ba exotique ti comme ça baye ba mikilisa ba mikisa nkuma que moi na poto surtout moi na Paris lettre P papa pape président que moi na Paris tant bato ba utelem su mutauti Maroc mutauti Angola mutauti Afrique Grèce a moni mikilisa boya nkuma o mababi ya zeno italien a sentiment kuma o ma Yannick Engen kuma o ma don tigana zureta au spajarité au clan franchi ba on a sentiment kuma est-ce que venangai ya Willy Songa ça pena kuma bon mon ba Willy Songa
bascool wana neti bakonsulta bampaka tobenga ba mampaka lingomba bapaka lingomba bato oyo baposa fondement monde eza na ngana ninga tuma manzambe apôtre Paul alobi ke j'ai posé fondement comme un bon architecte. Comme sur la Bible. Pour nga bongo. Ce que moni nze da ba ya wuli tsonga bazana kati ya place Vendôme, ba na kati ya la Firenze. Pour ya wuli tsonga ba ndemo ba non classé ba ndemo ya wuli tsonga ndemo na ba modogo ja fa fe ba egi ba mang manager ba vina ba Roger Maemba ba mambo Korigiari Rabuni ba faisa la diable ba tout ba poser fondement. Ndezana. Nazolinga to sala boy parce que mutasala ngo mingi za confrère nanga mingi nyema mais lelo na zonka muke bo permettre na zonka muke selon programme ya réalisation na biso ya Vince David de to préparer ki émission oyo mais ezala mingi mutasala ngo confrère nanga yi frère nanga yi mingi nyema ezana ba quelques ba photo moko ya batu na l'action parce que son atangi kombo na sepela to tanga na kombo na photo yo expliquer nga kaka ba vie na bango na makamu na bango premier terme na bandi awa batu ba tala biso ba mona te nga na yo kaka au trésor ngando ni no kolo ba pona trésor ngando bon trésor ngando lo no ebisa ke akoli na poto moni petit trésor akoli na poto azana ta bien si asala tout atika luka yoje ama moto ya luka kala moni azana taille moya bien elobi masalanga pepe matuba azana taille bien atika luka yoji luka kala andola taskolo rola ba masana e loga ba masana e to ba frère na e balataka na yebi ba petit belé balataka bien ndiza na bonete ba pompo bilamba akoma na ba luka pompo bilamba ba richi kanga styliste akoma na ba luku wana akoma na ba luku ya ba petit belé na mona balataka be luku ya yoji et ça déjà démodé et c'est bien et puis yoji a mamoto ndeza na boye soit latango azubima wa zozo et ça la bien té ausani abima wa zozo obi zozo ne rentrer avec bloc bilé alors ça la trop chargé mais au contraire pecho yo ne azabo soit lati ba look ya bien net ba massa e balataka ba Yannick NG ba Richard Lofombo ni tout monde ba balataka ba Galitolé ba Jerikero tout monde ba massa ba petit ba massa na ba petit musunga na mona na sepela na look na bango et ça la sukoyo et ça la trésor ngano bien atika look ya yoji et abimana ngondi za ba yoji za ba look kala donc a changer kota kilelo elo non senga trésor ngano ngala d'accord trésor ngando message ya ngone komi alors nati liyo oyo ouais oh Fataki Mbala ouais oza message mo pona Fataki Mbala bon Fataki Mbala elo na lobabo na monde sa Fataki Mbala na mona lekene émission a parler tout d'abord na nuke azamo na Paris Fataki Mbala e potora na ba 2000 ndiza na Paris o yazolo ba Paris ngana ko manja na Paris dans nazala adam ba 91 déjà ina Panama ba 91 na Afrique te Château Rouge o yazo yango lelo Château Rouge na okoma et pas ba vie na biso ba vie en bas de Makambo banganda meje donc Fataki Mbala déjà a déjà Paris na simananga on est le mo bon faye bango déjà ngana poto javae de déjà on a kitaba kina va et prendre fanaki kina 91 Fataki Mbala na biso so da wapi il faut ça en Afrique alors deuxièmement na ba pour na Fataki ezabo Fataki a sur la comme des garçons alors là on a Faubourg Saint-Honoré donc nous là que Fataki za vena pour Faubourg Saint-Honoré comme des garçons coach na ba année ba 2000 ba 2002 ba 2000 ba bleu bon et coach na ba année ba 2000 alors comme des garçons na Étienne Marcel et banda wana place biso to kota yango na wana après elom so na sa Fataki ke fait beaucoup la lobeli kamombo et ko kangama la griffe mogo elo ina na vinae et puis comme des garçons des ana boye créatrice nango comme na Rei Kawakubo créé Kawakubo en ko tonga bilamba ya mibalite donc en tonga bilamba ba momi comme des garçons za bilamba ba momi Rei Kawakubo a eu innovation tonga bilamba mibali à partir donc ça veut dire que c'est une idée commerciale alanga salala là salala comme des garçons et puis comme des garçons sont au tangi 15 griffes il y a luxe
Mundi ezana na 15 kills à lix comme des garçons zaté, Moscou zaté, Yoji zaté. Donc jamais de la vie na ba Grammy Award, ba grand star, ba beta comme des garçons. Comme des garçons, ils a contre-courant, contre-sens. Et ya ba bilamba mo boye o eza lo nit ba relax, o eza ba to ba ok na sens à lix, ya na gata lixté. Alors là on a obsa fata ki boye, ki fata ki neza boye, conseil na pesae amnola tapé classique. Hein, aïba ola ta classique et pas changer pe look. Atira azarana comme des garçons te. Et puis à boulette que comme des garçons griffe à cher na griffe à cher na comme des garçons so kiguna romo na basket ba ote on peut ba 120 balles, romo na t-shirt ba ote on peut ba 40 balles, romo na casaque après ba ote on ba 1200 ba 1300 ba 2 tonnes. Donc comme des garçons ti ko gangela ngo bongo. Kose na opesa ngwana amutu moko boye pour na ngai fataki aza encore a manqué ya connaissance à forme pour ça stagner monde ezana stagner aza bloqué pour nini auti na idéologie ya kin aola idéologie kina na sapaki na mino na poto oza poto biso na poto za luxe biso na poto za bourgeoisie biso na poto za ba langage banini alors natikala komona te fataki à côté d'un restaurant mon boiseau dégagé tu vois au bas là tu as dégagé Mondezana alors et là on a observé Fataki Yangwana donc Fataki donc Fataki Mbala message Yangwana bapesio conseil bapesio et pas ya ono Slimbambe tena bosani nana baksolo mo na Fataki bilamba mususu Fataki alataka et Fatala mutuna e ezaba bilamba ya spectacle ya ba scène alors so otamo na Champs-Élysées Romo na mututala bilamba Fataki juma te sapato ya ba dipo ya songa mulai bo bablo mo boye na bo sengu tu bablo to mona on a chiki nete ba magicien pourquoi ba commis comme des garçons donc Fataki azola ta griffe moi la te lambate alors bilamba muso ala ta ko tambola te ba mona ya ba bilamba ba scène alors ngelo na senga Fataki a changé look d'accord wa Cyril Kina vous avez un message moi pour na Cyril Kina ouais Fumu Kimbangu ouais ya bon. Kina bon Cyril Kina lo na roloba pour na Cyril conseil na pesa Cyril ala ta sap wenga on sap brutal azu idéologie sap akin après ba Cyril ba to ba na linga sa ba délire ba sap na kin a mimi on a poto monde zana ala ta trop chargé à tablement et belé tout ça pas lelo et qui le ça pas trop chargé té et ça pour moi simple Mundezana alors ye Cyril ala ta trop chargé ala ta chaîne ta munene ti boye ala te loka boye ala ta bakisibilo rebelle ala ti ba manto ala ti banini trop chargé Cyril il faut comprendre a comment na kuma ya connaissance à bilamba et puis so ala ti bilamba mon forme ezara so c'est au lati momi na pas lati so momi na lati makasi yo faut lata simple na forme etambola bon alors ba Cyril baza bato que sur alati bilamba alati ba gant alati ba chapeau momi na épée alati ba gant alati ba chapeau eta ba bilimba ombele trop chargé na sapiki na bonté conseil na opesa mo na mai yangwana et puis na website boy aso la mama Moscou abeba obeta ba prototype ya Moscou oui. Alors prototype Cyril lo bango mais bien ngoti so ngasani mo na proto a comprendre ngote mo na proto za na latin ça première alors prototype ça obeta prototype à Moscou non et agouté lamba moko beta na ngotolote pour prototype à fo lamba eza elamba o ba c'est les premier exemplaire elamba après ce qu'on dit ça na Moscou non couturier azota ba défaut et lamba na après à corriger ba défaut après na sima à partir lamba na ba défaut corriger abando salasko bilamba mususu ba prêt à porter mundi ezana alors ndeza boye ba Cyril a comprendre que Moscou non un tout d'abord ils a griffe à luxe il faut comprendre on a ta luxe donc ba griffe à luxe des abonnés 2023 ba top 15 griffe il y a luxe ba tanga Moscou noté Moscou des athées usé zaté comment dirais-je comme des garçons zaté alors Moscou non tant il y a zo betango alors ba beta ba prototype il faut comprendre que non ils ont un protéger bien exemplaire et puis bilamba musu ya Moscou no balata ba koma partout ba ni ba décoration partout ça ba bilamba mo boye na ba scène
Ogola ton en scène. Mais le blemo qui non ba fétité. Alors à diminuer aux ala trop chargé. Azan mutuma zan la taille bien, a mutumo peut balinga bilamba. Mais à diminuer aux ala trop chargé, à mon la ta simple. Parce que Ernest Somoni Cyril au mona ekaga aza trop chargé. Alors trop chargé ce qu'on manqué comatologie gangs. Ya na revendre sa look parce que aoza na look te. Il faut na look as na style. Aozangango aola tagabilamba pour mona Cyril ala tika Moscou pour ba komika ka Moscou. Alors abima na kata ma mwana akoma relax. Donc yakina azozanga nkuma. Azozanga nkuma ya connaissance ma sola forme na niveau ya moi likola za na forme brutale ozala uta kin. O bayaga na ona poto ya kimono longoli sapato tshina muto sele biso na poto ya makamwana te. Ndezana et puis ndeza biso na poto tshana na sap mo ya luxe sap bourgeoisie. Pour sa père azalara impolité, sa père azalara posé, azalara tranquille, na charisme. On est dans Cyril, azan encore un charisme, est très important. Azan Patrick Meka, ombre jaune. Bon. Vous avez un message pour Patrick Meka? Patrick Meka. Patrick Meka, vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. N'apprécierai trop. Aza garçon mo boy alinga forme alinga griffe kate maebe lamba na presare mingi et puis c'est quelqu'un qui apprend apprendre et puis naza moi qui na souci na guerre na Nikes parce que d'être au sala Al-Qaïda tous avez biso 3 surtout mingi 3 to développer Patrick Meka nanga tous ala bien na Nikes. Donc Patrick Meka pour moi c'est quelqu'un vraiment donc pour nanga ebine ba défendara ebi pe charisme ana ebi ma dignité wana ebine na kubakumba forme tu vois kuma ma pas Patrick Migezalaga ba tu va comprendre te faut ba tu ba on a poto azan kuma azan kuma Patrick Migezana kuma ba boson di mamuta na kuma te Patrick Migezana Patrick Meka yo azana kuma te na belo mo po na Patrick Meka yo belo mo po na Patrick Meka ba tu va comprendre te na poto na Paris awa omoninga na Paris awa le seul mutu na bundale makofe ya Patrick Meka. Suboye baate. Ngana Paris na bundati. Donc ngana Paris na bundati. Seul mutu na bundana e za Meka. Bunda pourquoi? Na bundala Meka na matanga ya Mère Malou. Monde za na do toto kumba Al-Qaïda na matanga Mère Malou batu ba yebango. Ngai Meka to beba na ta na bimi na Al-Qaïda. Ngana Meka to bunda to beta na makofi boy. Mais c'est quelqu'un qui a un cœur. Dans la cœur pour sa père a muta cœur. Mondeza a muta barankinte, a muta ketote, ça c'est bien. Et le roi na sa Patrick Meka abima na kata ba équipe wana. Bon ba équipe wana la ba boule mo ya bien te ba équipe wana sopae abima na kata ba équipe wana e ba mo trop primaire. Ya go ba no robina ba dans c'était ngoto pas a muta charisme. A muta charisme, a muta kuma abima na kata wana. Batika chinois de kin asa la équipe na ya mususu avant na batu na e poza boule na bon ya kin. D'accord. Achamo vote. Bon. OVH amo vote. Vio ngana rolo baboy. Message déjà pour achamo vote. Ouais. VH a vu na biso ya poto avec beaucoup de respect. A vu na biso poto, va coller déjà. A vu na mungala. VH amo vote neza na VH eloba venanga jumu belaka kubu bukitologie VH mon voto veut tout d'abord faut comprendre que vie na kati ya la Firenze dans la Firenze salama na banze monyo surtout époque kala o proclamation o matebu ta o banze mbutu même ata banze mamodogo na tsela yo ka komba viote vio na ka kombo na egara na wenge monde za ata wenge muna wa kombo na wenge muri mutifu la vie na ba 93 wana je pense 93 ou ouais banze ma 93 wenge mutifu la ba biso ku toza ba premier banze mona ba 91 des fois selon nze mais mutuma fula vie wana ezavie ezana ni jibi piano donc VH mon voto baba vi mo boye na rolo bandini ba vi mo boye ba
basala bakombo balingi mama bilamba mais pour le moment vie faut bavanda bakoma batitude ba vie egi azotala yo bakoma oui via omona vie na osenga yo vie koma batitude vie egi koma vie mo boye komi kosita komi lo ba vie mambo ko regari komi lo ba vie mo ba dishi mongombe omona na trotter ou ba vie Roger Maemba au vandi calme lo ba vie modogo ja franco ferré ou ba vie mo bo consultant moni viana avi mon soute bako kota na ba délire ngo boye ya mama bilamba ba nini non et puis vie fa comprendre que maki na kati ya fondation à la Firenze vie azala ite vie za makamba wenge ni mutesa la vie donc voilà quoi là on a observé vie en voilà on a conseil pesi acha mon vote ouais au fumuti modogo ja foko faire impérateur un grand prêtre modogo oh defati vio ngaju na monae ezana 91 ne na mona modogo ja foko faire na monae na 91 père Robi ja Franco Lord na mona vio na concert à Kofi na Mobert Mutualité ba vio lelo ne bazabo vio ta na mona va telemaga contre mi libo mo ya ye ezala na sima mo zala na poche donc veut contre mi donc pas de contact dans n'importe qui maman na kuma modogo ana kuma ya danser vio ya danser ba vio ma donc tongo ka mama yo tongo ma Firenze ba vient Putu et le leader pasteur François Lola donc ba vio modogo ja franco fait ba via na bangwana vivre vie mon respect ba respecter bangwana kuma o sara na ya danser idologue ba idologue ba vio bon oyo nani Hakim Prince Lausanne ngasko lo na rolo bagaga pour Hakim ça j'ai ça pour Hakim ouais Hakim azaki frangin azaki master ni kesba ya kamutu akotse na rata masolo pour Hakim René na ma Paris ninga roma lo René na ma Paris muta kotse na Paris pour René à Nikes et moi et bien on na Château Rouge et puis bien que ya bana ya shinga pe to kutana to développer parce on était des amis tu vois on a sur la bien après dans qui peut ba Suisse on a coûté pinaé et tout alors longa na ko lo ba pour na Kim ezali que Hakim alinga mama bilamba mais na sepeli trop lelo Hakim ninga zaboye akoti mama otonga ndako abimi na mama bilamba e mo suivi swabala Hakim abimi à comprendre que ma forme est ma sombate est ma grifte est ma méthode d'esprit en poumatologie et moi qui m'a vendu ba coaché pas qui m'a zana maître nae professeur nae comme nae archevêque Lobobo voilà professeur nae Yakim Lobobo Lobobo et là le kilanga sko ils sont à Lobobo na Kim na sika ngo trop na nini parce que Hakim est poto le bosso Lobobo Lobobo est poto na sima Kim mais Lobobo sikoyo na comprenade na comme professeur ya Hakim Tamsu Lobobo azana nkuma bon on sait jamais comme tu as dit hein bon Lobobo ngasko na mona Lobobo avandi na ba moni Lobobo tamona papa wemba mundi za na tamona na vu beaucoup na kin Lobobo avandi na ba mikilise na kin on bisu to na poto après Lobobo sko a capté ba jaba mikilise a mona oningi zalaka a comprendre que mikisa gokoya mikika osala boye mikisa zala boye ba fa ba mikilise après tanga na poto anisko ko taka en main kuma et le wa na monte donc Hakim na sepeli trône Hakim a ontonga ndaku asala ngosko na 2023 makamo bisu to sala déjà na ba 2000 ba 2000 so kombe ba 93 ba 2000 so kombe to sala ngo Hakim akomosala ngo lelo ndeko motonga ndako alors siko to zela kaka pour le roi bando tonga ndako siko dans ndako esila bando sela ngo publicité donc ne to zala bo maso ndako to lekango déjà pour se leka pour ba masse beli bas somba ya somba na nuta bando sala ngo siko donc na félicite Hakim merci ninga motonga pale ouais lino scénario vous avez un message pour Naya scénario icône omoni scénario alino moto bengana ni moima amasa moboye alinga mama bilamba mingi elo na rolo bagana lino
nde boye alino il faut zongela boule na kala boule alino kala abana olinga lamba mais griffe te mais lamba parce que différence c'est entre kolinga lamba na olinga griffe eza différence différence ali que bato balinga griffe arosoma n'importe quoi ne na rosoma même la main zanga lontina rosoma na niti balata bilamba ba batente ne roi nit ba rife malenga moni balata rat ne ba diden songo moni balata rat na salo pe gelon zongo aigle royal gelon zongo aigle na masalanga Debs Elton mbrikiti pati mubinga na pointe alors ndeza na donc ndeza boye alino sene donc alino sene il faut azonga na bulo lingelamba parce que là bato muso linga griffe lamba so batika griffe yango alati même tissé na ngo faux aolata ngo apoza na griffe mais nyaka asola na nuka griffe te na ko lobaki tendi botikate alors te griffe botikate mais ki tendi ne botikate bokitendi nyaka lobaki wana na comprendre pe c'est lamba ki tendi ka lamba ne Patrick Meka zo beta ba blouson pour nyaka ba te ke blouson botika ngote te ne Patrick Meka beta blouson beta bien non na kata masola bilamba na kata masola bilamba yoka yango premier na masola bilamba premier lamba na bi griffe te premier lamba on a soit bilamba il faut considérer eza cuir ya cuir oyo o bash bash o bash kuma oyo kuma ngolo petit na ya ninga NG pati bilele grâce ngwara kuma ngolo gilare do père triple kuma ngolo loko libuso ma bilamba yango eza cuir moi wa binga ngom pusu pona nini ndeza na parce nzambe tango Adana Eve ba peshaki pasteur Charles Bameko akoloba makambo parce que pour le moment tout ndima pasteur azana makambo pasteur Charles Bameko azana makambo yeah Charles Bameko azana makambo nzambe apesi France malgré France mi batu baza mitum mangbongi mais nzambe apesi France présent la révélation et au bouka ba montagne passer Charles Bameko mamuna olobango apôtre Kerok Kokobar aebiango passer Charles Bameko aebiango na passer Francis Lola leader ba aebiango qui premier temps muta péché muta sali bilama ngwanzo ona benga ngo génération kae bilama makasa nzamba salele mamo abomina masale cuir mpusu le nzamba salele yangwana oyo beti munde zana asele mpusu mambo amboto beta o nzamba asele mpusu alors sikonde zaboye pusu na ta bilamba ya mtu zaka na top d'accord premier na sola bilamba ya top ya pusu après na sima nango to koma so pusu na kati nango o mona ngo be mso pusa koko ne faisa de daba fait à la mer pour sa croco les kamaboé donc pousse monter na top d'accord comme les camps on a ébité franchement na ébité na rappelé comment on a rappelé nga comment on est pour na ébité comment on est li passe ba mbongo mutabilamba ya Afrique du Sud li passe ba mbongo na Afrique du Sud patron bilamba pebele mon na ébité kombo na otangela nga boye na kata masola kumatologie na masola forme ya comme misika et puis ce neza boya na kata Afrique du Sud a comme poteau pour en Afrique du Sud na bi Serge Massamba neza na boye na ebiga ya na bi Serge Massamba Manika Jubek donc il passe à Mongo vraiment na zo eba été so ba obi ba milenze molana ni ke ba imbela plaisir ba milenze mo amisa alors le mot na oloba ke neza boye so ba milenze mo awa ba milenze mo amisa de ba imbeli pe ba Jansi Mayas donc na fali alors fali muta imbela Jansi Mayas OK na fali alors donc ngoba ke omoni ba faire ba nzimbo il faut comprendre et le mot David Mombele ce qui ba yembio et moi c'est tout un grand prêtre et tout exemple mbamo na ya Jansi Mayas avant que na li passe bambo Jansi Mayas ba yembi nzembo to moni ba 40-45 000 et qui pas fali bon moni les na Jansi Mayas tamba yembi bon
afisi 40-45 000 zoloba. Koyemba mutuso ba embio comme ce grand prêtre. Jamais. Musicien a comme ça mutu grand prêtre. Musicien valide un peu mutu saperté. Saper état d'esprit, grand prêtre am esprit. Monde zanalo jansi maso afisi 40 000 ba embaye. Ezate yango mutu comme ce grand prêtre. Ko somba pe la magrife comme ce grand prêtre. Et puis il faut bango ba dédicace wana na koyeba mansembo ba mise ba no koyeba to mansembo kala eza ba acte ya reconnaissance ba embelo nzembo parce osa mangamo a danser ba embelo nzembo poza mangamo a danser osa mangamo a danser rata million na bonga mécène mo ya koma makasi ya misa embelo nzembo mais so moni ba no embelo nzembo pesi ba 40 000 ba pesi ba 45 000. Bon, na ipsi ya mangamo wana il faut comprendre parce que un tout d'abord to pesi ba 40 000 ba 45 000 euros za pe yuma. Parce que un tout d'abord, mise sur PC 40 000, pas un million zimbo. Il faut mise à une histoire à vie nao. Ne ba emila ba jujon gonda imen. Ba emilo histoire à vie nao. Mise fa emilo histoire à vie nao. Et puis comment na yo, il faut nanze mo ba tanga 8 à 10 fois. So ba tanga 8 à 10 fois te, ye ba nze mo ni za yote. Mon alors ne ba mirage supersonique ba emba manzembo. Awo emilo manzembo ba vie nayo. Ne ba JDT ba emba manzembo. Mo nzema vie non. Exactement au PC 40-45 000, mise melo nzembo, nzembo wana yokuto ebiangote, alobi makamusu sabi disqualifié, alobi boye, anda mawasuka komo nambaki api yo pozo bina nzembo bon, il faut rassonner mon frère. Il faut rassonner à misali que l'esprit. Na so vérité manque en comment misali que l'esprit. Wama misali que l'esprit. D'accord. Nikes Bayaka. Ozan likambo pona Nikes Bayaka? Ouais, Nikes Bayaka mon pote. Nikes Bayaka mon pote. Elo na waga Nikes Bayaka mon pote. Wa master alinga yoji fort. Ndeka na rolo ba ngai yujama motone do sa trésor ngando. Il y a ba griffe kala. Donc pour nga ezaka na bateau yo ba beta yoji ama moto ba pisa ngelenga yoji. Ba ko beta yoji bazalaka 4. Eza vi Cyril Mandiangu ba pisa ngelenga yoji. Eza vi eza masa papi mukoyi apesa ngelenga yoji. Après eza na mo muke Martes Masinda apesa ngelenga yoji. Et puis moi mukie Nikes Bayaka apesa ngelenga yoji. Donc après les restes c'est donc so balati yoji ba masalité fort ba maloka ba clown manini. Alors Nikes Bayaka elo na lo ba Nikes Bayaka to so la na déjà trop na senga Nikes Bayaka ba sanga kuma charisme elo vous pas Nikes sanga na charisme ra ba sanga c'est très important. Onos Limbambe remarque moko batapoto basali yo so mutape sur invitation à fête. Eza kwa mama Lydia Bangala osali ta fête mo ya moi no be fête mo boy. Bon toute sa maman Lydia Bangala te poyi aza plus de 20 ans na poto. Pourquoi yo linga okende fête so muta sali ti fête na poto awa il faut muto wana ko kisa 20 ans na poto pour okende fête wana. Eza la mariage, eza la ni. Bon bato bazo ya lelo yo ko sa pe na petit frère na moko zanga na za moins de 10 ans na poto. Na pa pe na okena 8 ans. Ouais. Yebsanga so le na zo bala ou bien na sa cérémonie mo munene. O ya fête wana te poyo lo baka avo ya fête faut muta sala 20 ans. Ouais. Bonne idée. En tout cas, on a un principe à coumatologie. Un principe à coumatologie. Principe à coumatologie, c'est que ninge saboye so mutakoksi 20 ans na pototi. Jamais na roya fetinaye. So si 20 ans na pototi. Atape c'est une invitation à ibari na royate. Au moins exception zala zala muta famille. Fleury, fils, Patou, Christian Limbambe. Au moins azala muta famille. Mais soit za muta famille te na ya feti na été. Et puis so mutu avant pesa invitation à feti na fa leka 20 ans na poto. Alors soit pesa leka 20 ans na poto. Aseli 20 ans na sénété na poto pesa invitation à feti na roya. Et puis so ka seli 30 ans na poto te. Azana droit mon côté. Ya ko pesa invitation ayibi sangai que il faut la tenue vestimentaire exigée. Na la tangote avant la ta tenue vestimentaire exigé nete o soirée mo bachongo Versace au fait il faut la ta blanc il faut mutona ça la 30 ans na poto pour nani na expliquer pourquoi parce que na mikili ndi tuza mikili il faut bato ba on lelo bato ba yokan so mutasali 0 à 2 ans na poto mutu akovande pas mama lekinaye akovande pas papa kulutu akovande pas yaya naye Arova n'est pas l'équinae, Arova n'est pas ya mutu. À partir de 0 à 2 ans na poto. So mutasali 2 ans à 5 ans na poto.
mutu faut koma na cheye chez momite mais cheye wana opesa ba principe akuma il faut batu ba yokomba na poto ba yokona poto mobima il faut ba yokon so sali 2 ans 5 ans na poto il faut za na cheyo cheyo wana engo bake na ye cheyo na moni kombo na ona boîte aux lettres na kombo na kombo na boîte aux lettres obisi contrat de bail kombo neza na contrat de bail même uzana momi na yo mais kombo na yo na momi na yo na contrat de bail boso zanda kwa momi nga na vana nda kwa momi kaso kati nda o na ndaka momi opsi momi ba cha kombo na contrat de bail pourquoi va ndaka momi nda ko kombo na bino mbale 5 ans 2 ans 5 ans il faut qu'on na cheo alors so c'est 5 ans à 10 ans na poto yeba kindi zana il faut au moins otina kar na kin il faut au moins obengisa mutu na poto il faut au moins okita kin so c'est 5 ans à 10 ans na poto donc de 5 à 10 ans il faut au moins otindi kar na kin so za ba famille so za batu ou au moins il faut obengisa mutu na poto il faut ça là tout tant so kitakin so c'est déjà 5 à 10 ans donc so c'est comme na 10 ans obengisa mutu na poto te okitakin te otina ta carte et ba côté mon mosani tout moi échec na sisité ponga na ba 22 ans déjà na bengisa déjà donc na âge ba 22 ans na déjà na sala tu ba moins de 5 ans na poto ndeza na bengisa déjà ba tebe na ta poto alors sikoyo so sali 10 ans tili kolo 10 ans tina 20 ans na 4 mikili il faut allons na permis de conduire il faut na moi voiture na yo otambola nango voiture ya momite voiture na yo carte grise na komo na yo niti ya ulintsonga carte grise parce que dans batu mususu ba sola masola ba voiture lelo voiture eza yete assomi voiture l'amso assomi et puis il faut comprendre en voiture ba somi en Allemagne na voiture ba somi na Belgique non ba somi na France ande monte voiture ba somi na Allemagne na ba somi na Belgique ba somi en cash voiture ba somi na France a somi pas concessionnaire en foot ndam ndam alors ndezana il faut voiture à partir à 20 ans au pousse à l'icolo il faut en a car na pour tout ça véhiculer aux en a permis de conduire aux en a assurance na voiture na yo carte grise na komona vous avez un bon citoyen est vraiment na poto mais sorti au comme na poto au beta 30 ans na poto 20 ans na poto vous avez même pas na cheo ndezana ou même pas na voiture au beng sata mutute au beng sata mutute na poto même ta cheo à la raté comme on n'a même pas na contrat de bail ba ki ermon boy vous avez libanda ko na masolo Ferré Fali Dadju Maître Gims na bango la mission atangeli wana na la tarabia Ferré Fali Dadju Gims différence eza na style na bilamba Irlandais Freddy Nongala petit na persi na shisha mabwana Joli Mayala Solange Boete Tangasol demnem maman na Paris sur ba keso oya masolo hein petit na Alison Lufo et là maman la question Ferré Fali Dadju Maître Gims bon dans nord disqualifié na disqualifié dans Dadju longo la Dadju za innocent na kata makambo longo la otika na Fali na Ferré na Gims Dadju m'a bien mais innocent na mama olata longo la otika na Fali na tresco na Fali na Ferré na Gims et puis na Gims bon so na zu Ferré na zu Fali na zu Gims tout d'abord bango 3 bana Nkuma na confirmant donc no Ferré amana Nkuma Fali ana Nkuma Maître Gims ana Nkuma mais ce qu'on a na mama bilamba so na mama bilamba Fali Gims na Ferré baza Nkuma ko babenga ngo ambivalent look ambivalent et un mélange il y a élégance na bad boy
ba petit na ba DJ Miel ba ebiango ba Richard Lofombo ba ebiango ya look ba binga ambivalent ya mélange à bad boy na élégance mon ba na look mo Boko Fally après Fally azan look mususu un look mususu style a Fally za style mususu baza style morte alors style a Fally ba binga ngo androgyne eza style mo boye eza que mutazo beta formé donc Fally skoyo a dégagaka donc ça nga beta formé azo dégager a dégager beauté mo boye monde eza na dégager beauté mo na ata look wana donc baza look wa androgyne androgyne a dégager beauté mo boye a dégager makambo mo boye monde eza na Fally sko a dégager makambo wana donc ngo baki donc Gims na Ferré mana look ambivalent donc bana kin des ana boye solo mo la ta look ambivalent ou mena poto ba ya ba look obisuto beta ambivalent bon Lacoste surtout c'est Lacoste avec ta style bon franchement pour te dire la vérité Lacoste a sans style hein Lacoste a style Lacoste au China mama ote Lacoste a style c'est le un style c'est le scram Poutine Kuma c'est le scram ana Kuma ou pas c'est le scram ana état d'esprit un état d'esprit pour c'est le beta bilamba ebi bilamba mona ndala un état d'esprit Lacoste au c'est la marambo Lacoste c'est marambo aza innocent marambo Lacoste na monte hotel na Lacoste kunga mais mama bilamba na bimise na atanga kambo c'est le azala kumba d'accord to komi presque kochité na tikali na deux questions avant na continuer ngo na pesana bambote en attendant invité na ngape aluka eloko ya omela po ikitia mongongo place azali to pesi grand merci bango wa bisingela western moko ebele pardon tikana boka ngo bien na pesi boss Tati Wabela Zepekeno agence touristique Tati Wabela en tout cas nazolela mabe parce que bisinga na agence touriste na ko vanda pe bo bisinga ga marque ni na voiture David Kene kozwa merci place aux alliés du monde Mvuma na kati ya Italie kuna ba bilamba ya bilamba na kati ya Naples to pesa grand merci na nani na Bolistone Noku Tandasie na kati ya Bruxelles merci na yo JC Muswama visa gratuit mon vieux aza déjà na kati ya Kin Ville Pambani pour l'emploi merci aya musalo lobaki to sala to so salango Didier Nzongo mokonza ngaba nazo zela yo plateau na yango yo Didier Nzongo nano olekite salon d'Amakesha na Villeneuve Saint-Georges solingo bimisa beauté ya boy faut kenda mingi na salon d'Amakesha na Villeneuve Saint-Georges Francis Yembe roi manager international azo sala musala yelelo azala itepo ake ba recherche na makambo ndenge nini ezoleka movie Dadi Mabibi mokonza mombele en tout cas tozonga nanu na Onos Limbambe po to chite na biso Onos Limbambe kombo ya grand prêtre o to yoka ka mutu nyonso lelo akomika grand prêtre intel grand prêtre alobi boy grand prêtre asali boy grand prêtre zakanani bon nana koza pe grand prêtre mutu nyonso oza grand prêtre te mutu nyonso oza grand prêtre te loba petit na Richard Poiti Christopher Soso Monso Rosa grand prêtre ezali mutu pa koma grand prêtre te po ba MB na nzembo ezate po ba MBO o koma grand prêtre jamais grand prêtre eza idéologie grand prêtre eza mutu yo azana kuma ana titit cartel eloba clan franchise Padjari Tembo ana titit cartel eloba petit na trésor de Caton a mutu mo boye oyoke sura lobi likambo bato balandi. Alors na poto nde tozala boye ba mécène na ba saper ebele ba na ba grand prêtre maso ba grand prêtre on en bonté ba na grand prêtre donc grand prêtre za moto ke ako créer style ako créer look ako bimsa idée bozular ako créer ma solo ako créer makamulora ba ve ege ba ve Aridja na libanais baza ba grand prêtre on dit ça na grand prêtre za moto moteka na loyengera bo mutako ma grand prêtre. D'accord. Alors tocha norba grand prêtre bientôt tocha norba azana nkuma ou pas te norba okotse na mamoti ba norba ni saperma norba ba sapologue ba norba okotse na mamoti ba norba ba sapologue lobi masanga wuli lumi na frappe encore ichimi bo fossa ba norba baza ba sapologue
okotisa mwana makambo te esprit ya sap ma esprit ya sap banoko babala yango te poto ezalaka nini tant tolobaka poto ezalaka nini bon mikili poto tobenga poto eza babenga yango eza pays lointain ya siko poto eza pays lointain siko na ndenge ya lingala poto eza ndenge ya lingala poto eza pays lointain ya tobenga yango poto mais sikoyo oyo tobenga siko na kati ya communauté na biso oyo tobenga poto donc ezali Belgique popote bandi wana ezali Belgique et bien Belgique apesi na France apesi na Suisse apesi na Belgique France Suisse deux pays nanu ezalaki nanu Portugal na Italie oyo bayaki bakota après toki na Belgique France Suisse Hollande Kaemba après Bundesa ozala nsima après Belgique na Italie toujours à 7 pays wana après le reste etikali wana boye bon ezama ba poto mater neti ba Finlande ba Tchécoslovaquie ba Tchèque wana ezama ba poto vraiment te ba Grèce ko poto nini vraiment mutu ye moko vanda ki nzambe nga naza na poto onosilima ba tanginga poto ba mboka nini wana ka ba Belgique Allemagne France ba o tangi bon poto ma o magi no mutu na ngata poto magi no a senti moi na ngata kuma dans mutu fo vanda na Paris na Panama vanda pe na Belgique ya de poto wana bongo ba Espagne te ba Espagne te wana ba Espagne na bilanga il faut ba ra koto ba Espagne ba bilanga donc niza il faut ba ra koto bongo Italie peut ba ra koto bongo Grèce te ba Grèce koto tant te ba Grèce va koto moni ba poto no surtout wana au Grèce ou Italie il faut aller na Paris ma soleuse na Paris ni ya esa lokola niti Paris eza capitale à monde ya lokola niti Messi omoni Messi na ba David Beckham bana obeta ba bale na ba mboka ebele David Beckham tina suka na masola bale za danzira en Espagne na Italie mon na France mon Angleterre alors ba David Beckham na suka na ba na obeta na ba Espagne ba obeta na ba France après mon abeta en Angleterre alors neza bongo omoko za la vétéran donc ma solo a formé ma solo tout il faut yaka na Paris poto pour vendre ba ozala l'aise il faut à Paris soza à Paris to za l'aise le ba bijungwama il faut aller à Paris bongo bandeko na biso bazaka na États-Unis pe position na baye bananga te bato Amérique ah ouais bato Amérique vraiment to bosa bango te bato muta Amérique pa ko lo ba pe kazaka na poto to te bato Amérique to sangisi na Canada na Australie Canada moni États-Unis Daniel Cherche salut de loin na Portland au moins États-Unis na monde à part mon États-Unis na monde à part to kontango ma poto ti poto muta kosoti za Belgique na France même en Angleterre za on poto ti na okite Angleterre za poto te on est sur vérité poto za Belgique na France ils sont évidés Angleterre za poto te do bata Irlande wana te ba Irlande wana tout wana za poto te ba Norvège ba Suède il faut ni na epsa petit na trésor chimbalanga il faut boya bon Autriche ba Autriche kutu ya ngote ba Suisse te na epsa cousin nga José Longa le miraculé Edith Timba les bourgeois il faut boya koto makamba poto yo makamba poto te donc neto lo ba to tourner mission à Saint-Denis biso za mikili il faut à mikili Saint-Denis ya makambo eluba AC Milan chanter à Moïno Saint-Denis ne makambo donc poto de il faut d'accord alors to comme na dernière question sur ka poto chité histoire moko boye total na internet dernièrement en tout cas to personne d'abord merci ouais merci beaucoup ezana congolais moko abeta plus de 20 ans à na poto ouais ba refoulé to ebelo ya salaité a se trouver na kin no kongo pe na ebité soka tinda quelque chose ou pas mais esalinde ni yo soyer abana enfant na ndako na yo azanga place au komela na Kishasa ou bien ndengeni parce que asosengo ba merci otini na bato ba yo pesa biloko kolia makama belebele bon elonga roloba Vera Lutumba Solange Boete tanga sol joli ma la maman présidente ndeza na ngai na kin ni na boye na palais na somba ya étage na palais na somba ya étage ya omoni na ngai na zonga na le Kamali no sene master boulek na critiquer ba palais ba somba na ba kikole moni na ba kikole wana eza munene moni na ba sene zana moni na ba kikole wana eza ba terrain basoma ba terrain ngona na ba kikole alors ba terrain wana kikole na ne komi cadastre te et puis na komi urbanisé te trop musika
moto asomi terrain ya 2000 na 5000 na nga na soma pala 60000 ende monte tout ça ba blague te pour na mu PPP nga pe na otikelo espace bongo te ta musolo ngo convaincre nga na mu PPP na information en tant que journaliste en là qui parler les arabes parler au net ya mikie o ya bandala mikie ya ba pigeon moi parler moi mukie boli parler na nga eza parler onel ya parler onel mais ya lino sene na piscine ata te na bia bona bazala ba rêve à piscine ne petit na Robingele Axoza Koto Elo Gata Axoza Monga bazala ba rêve à piscine petit Robert to bisanga fait tout ce monde na terrain na ba kole architecte a cédé sur ba piscine na ba terrain ba basket mais ils ont découragé biso c'est on répétit ce qui kaluka kutu kaluka tant on ba petit tout monde on est comme urbanisé te bon ce ko ba place bo so ba terrain kuna donc na lo ba bo na ba ki donc na critiquer ba massate na se ga ba massake no bo so ba terrain kutu on est le loin ya ngomoni Freddy Ndonga la irlandais a changé un peu boula bida na tongelo mo kuna me bando lobe alo na tiki ponga bina na batu ba tonga una ba pita mso ba Jean Marc Longa ba tonga kuna me leki luanga na ke kuna te muto ke kuna parce que bulega ki no tigala zureta azana yolo na Dallas mutuma benge siko neza boye na maluku kuna akoma kuda ndeni eleki lu ba master bakanga solar master ngali no sene bokanga solar bo pe ba palais na ba commune oyo batu bavandaka wangone puma ya mwana bakolo ya pale na balimba bope na bapale zango ba 70 balles bope bapale na balimba soki vraiment bozana bambongo nani azana ya mulai Cyril Kina ya mulai Cyril Kina pe asoma terrain ola na basomi terrain pa tongi mais nga na somba terrain te nga somba mamola moni osomi terrain na msomo na 20 shaba apo on otonga malema nga mamonda kuma mo ba 60 shaba ba 50 shaba ba 40 shaba alors là on a rolo baga yango wana donc ba master ndi zaboye ba master donc ne na songa likamba lino donc na critique ki ba palete mais na ba ka ki ba ki coller ba maluku ba kotoko ne leki loin après na ozonga na question tout na ya garçon wana o aza shingai asai combien de temps na poto wana zo na lisolo na donc nga na pia parler na bandal eza parler étage na bandal bisengo donc na kola pi wana eza ndaki étage ya onel après na parler wana eza orgueillité ça fait aujourd'hui au moins 3 ans na chaba locataire te na salango logo la parler mo boye hébergeaka tous les mutu ana kin ana poto azana galère ya solo parce que nga za vrai chrétien na ba valeur ya royaume ana galère ya solo monde zana ba héberger ba nkunda alors ndeza boso mozana ndeko na yo omona ngo za tembe wana ndeko na kin aomona pasi aomona place olala te benganga na phone parler na nga ezana 3 chambres na likolo ana chambre mo na C ana 3 chambres na grenier ndeza na donc ndeza boye na vansa na paye na nga batu bazana na kati na petit na ngai petit na biso Shakira Agnès aza danseuse d'héritier azala na palais petit Florifis donc après nani Gisha azaki artiste na poto abeta na ba popo lipo asali 21 na poto na 21 na poto asali bazongse na kin na bazongse na kin ya zongi ana valte ana place olala te mais aza mwana nord alors biso to abatumu boye to abata ba Caire oza mwana nord après massa asololi na ngai pour na place olala na ti masala la gratuit eza pega na osala on pe na batebele ni zabo na osala on na batebele na ochama bala la pe gratuit ba futala ma rien donc merci à trop na ba compliment mais ba lobi ki na auto lobelo ko mo yabi ke liboko à gauche et pesi à droite mon ate donc pour tuninga yango na lobi mais normalement na ngai mana lobate donc ça va bien fait quoi en tout cas nzamba pambolo na action wana mutabeti 20 ans na poto azana place à la te na kini mais moto andimi azoyer gratuit sans même appeler ça 1 euro pour la lobe $1 pour la en tout cas tokomi na suka ono silimbambi en tout cas merci na passage na yo awana Greco osali parmi bato oyo baye ko inaugurer place oyo nkuma ekoti na mitu ya bato to reteni nini na bato nyonso batali na pourquoi elo na olo balika masuka ezali efuna expliquer bana mai nini bato bagi na feti feti nini bagi na feti so babeng so na soirée
comment que soirée fête ba préparer ka vestimentaire te so préparer fête na vestimentaire c'est comme manquer comment danser ba préparer fête vestimentaire te fête ba préparer un peu spirituel ba préparer un peu mentalement parce que na ta fête si ma mebele likana fête ningi zananga na chrétien Jean-Baptiste ba bomaye ba kata kingo na fête yeso da jour à fête jour à Pâques alors so mouton nga préparer akini fête premier likambo na osenga na bana poto oyeba nanu nana bengso na feti wana oy comprendre organisateur a fete aza nani o apeso invitation alors soki mutu wana na mutu ba valeur ndeza na amutu mwa ba valeur la tabia yeba ki na fete ono trouver bata ba valeur so fete na yo mutu bengso aza wesh exemple petit na ngala ninga trop Samir de la Plaine aza wesh yeba ko kuta ba wesh so na fete wana mutu bengso aza judoka ouwa mutamakasi embatam le chura mbomba yeba ki okuta na fete wana ba robingele ba maître CD ou axoza koto drapeau blanc voilà okuta ba wono na fete wana so pe musabengso na fete wana za saper yeba ko okuta ba saper premier likambo ezana deuxièmement ba ya il faut ba yeba so zo na fete mwana muke mwana anniversaire mwana balata nini fete mariage balata nini griffe et comme ça mutu danser te Mundi ezana omune ke hermo na no beta seti na masanga li no seni na zonso pa na e parce na ebise masa ana aiba yelamba afungola biso makamo basera kala masa les hommes et la maman les hommes et le masa abungi la maromo la ta griffe parce li no seni ngaza so pese patala zara la ta ko la ta za complexe ngaza na complexe mais ngana robeta zara parce na ebi ngam na osala forme ngam na osala ndo beti we monsieur Silna ndo beti we ko ça va combien. Bon, nous connaissons que Hermon Boulou non fait ça là les diables maman corridor. Bisco to sola suma so ba prite, ma so ba pré ma so ba chansi. Nenga kutele nanga ebsinga o chemise nanga o na beti boué, neza boué za valeur à 12 000. Eta master na emo kaka wana, abiseki na 12 000 4500. Kaka wana na feti. Après jour on allait là on allait peut-être petit nanga tedi voko, garçon référence. Ba petit ba vanda bonata la petit nga oleli tout charisme et ça langa plaisir comme na ba petit bon ba cette kede ba pisumo bala tara bien et ça langa plaisir comme na titi da Gilles Vassinga général. So on comprend bien to si c'est na biso so on comprend bien que olingi bato bazongisa esprit au na poto azaka nango ba voilà esprit ya ba véulitionga aya Maroc biso na Afrique voilà banda bovani na yi voilà silisa voilà alobakate yango na sikoyo aliaka te yango na sikoyo mamto olenga tozongisa ngo siko na poto bazonga ngana do atelemaki kaka mena lobele litutu omoni ezana siko mo bana poto balonga mangma otika ba ticket siko niti ba jansi mas na ebi masa wana déjà à partir ba Italie masa to kuta na e donc masa to kota na mabulu moko boye akomola kisa ba griffe akomotika bilo po na ngana omona ngo bassesse na niveau na ebe pas mona potakala na omona ngo bassesse na nso biloko wana esprit ne zonga o atelemeka lobaika areba Georges di Roma ba shikimboma nani Sabina esprit ali tutu wana atelemeka na lobaika areba parce que na masola bilamba ba clôturango elamba il suffit kaka nzoto endima yangwana Christian Rabin voto kisu wa ikala itekini et la maison mama griffe donc batutu ba beta ba nikola na griffe griffe comme ça mutu saperte et comme ce grand prêtre était petit na riche kanga styliste d'accord ozana bato pesa mbote to comme n'importe quoi. Bon en tout cas elo na olubara po yo ndenge oleki boye to mo monora 2024 et bon bonga la liga pour nazung sama munanzela nazung sama munanzela donc vraiment donc tous la na koloba tous l'album petit na biso Mirage Supersonique alors ça la vene Vici ndiza na tous la est très bon chanteur toujours encouragé parce que pichwa na za batala ebele et puis na osenga ndiza na Michiki va Véro Mango il aurait compressor pour celle sous soirée moko passe au moins ba saper ba kobina ba tente ba robina biso to vanda totala bango ba salem na tous les motos partout kapangala ba petit mo na presara DJ Miel Chikomungu lauréat ba petit mo na baza très sage donc ba petit mo puis ba la tara bien et puis ba tout nanga pe ba keso belé
Donc voilà quoi. Non, merci na réalisation il y a David Vince oyo accompagné qui émission yo. Grand merci na Tati Wabela Zepekeno agence touriste. Merci na yo émission eza pona yo. Merci na ya Willy Sionga ya Mama Lydia Bangala bureau toujours. Merci na bana Bruxelles, merci botala kibiso presque partout. Yo nano s'abonner awa au monde ba jare ya émission aboy. To ebisi ba saper. Sap eza bitumba te, sap eza kofinga te, sap eza ba faux voice te, kotinda boyite, commentaire ya mabete. Soko ozui rendez-vous na biso. Pour respecter ma condition, oya oleka émission ndenge ono silimbambe adeki. Nane lo mona na baksa na opesa moto na bera de presse Zamunda. Vraiment c'est un jeune garçon courageux, malgré que souffrance trop na peine à Betty, mais na kata boloko, alors ça la maman minini, donc ils ont jeune à féliciter, Jano tatouage, et puis nana lo baray lo mo pour na souk ça qui sa père azala jamais gigolo. Sa père basombelaki jamais bilamba na moumi. Sa père azala jamais impoli. Sa père abinaka pamba pamba te. Sa père adenaka pamba pamba te. Sa père asotaka pamba pamba te. Sa père moi ça me marete na magasin sombele bilamba. Sa père atiaka en koroté. Sa père atiaka en koroté pour moi ça sombele loko. Et puis sa père sera bimina moi snae, soki ye sa père alati moi snae ba mon chino. Ya danser babiloko wana ye moko saper a mobali il faut la ta relax fa kita pour ça la harmonie ba roza te ke ya lati baga o ya lati baga et ndenge wana te alors on na baga wana boye ba roza la simple botala ba émission et puis na betelo au moins asuka za ba massa mususu mama o lata niti ba mannequin. Il faut comprendre que la différence c'est mannequin vitrine za mannequin au défilé azali alors mannequin aza danser. Il faut bouler en mannequin bazo latisaye ko latisa. Alors mannequin vitrine azana pour na exposition. Donc alors là ta bilamba pour ba latisi bilamba pour na ba teka bilamba. Alors na mona ba massa bazo lata lokola ba mannequin vitrine. Alors là ta lokola mannequin vitrine te et la mesa esprit il faut utiliser esprit na yo papi mutoba le seigneur. Voilà comatologie gangs. Papi Mutoba to PCP mbote na Willy Mutoba oyo batalaki biso presque partout. Comme ezaki émission ya bilamba mpaka nanga ya Willy Sionga lobaki ke beta mokoto. Na beti bien? Onkuma. En tout cas franchement ndezana boye Vera Lutumba ma petite otinelenga message mo obiki ozana bezo omona nenge David Mumbela olata olingi David Mumbela bogar il fallait ta makasi na émission na yo alors David Mumbela no moni mouene olati boyenga na benga look ambivalent oza trop chargé te ya ma muto pixa Cyril moni des na Cyril azalaka trop chargé nanga vraiment yosko oza trop chargé tout ça simple relax et tout ça et ça le bien pour nanga olati toko na sepeli à trop merci à trop oyo ezan kuma do za devoir en kuma émission bilamba en fait il faut bien comprendre système na loba ki tanti na mission moi c'est comme les nani Vera Lutumba to betaka émission normale to lataka normal mais émission eza oyo amba saper il faut changer na look mbala mugo ya omoni na bimisaki eloko na taka ngo bat na ba soirée to komi presque na suka en tout cas to pesi bino mbote mingi merci bino botala ki biso merci Onos Limbambe ndengo répondre ce soir allez David merci trop pe na Migenima vraiment plaisir à trop maneza na bona moni se pas Migenima salinga bien donc mana sepeli trop do elo na sepeli na sepeli na jeune yo Migenima na sepeli na parce que ngana mutu mona analyser makambo na na bimission na parce que moni poto bakanga ngo poto le pouvoir ça s'arrache poto bakanga poto za mutute moni la poto ze baleto ndate eza mutute mutu mota banda poto po vena le ba midzi ba vena ulin songa ebiango basali pe retour ba réponse ba vena donc poto eza poto ba Chirac eza poto ba Macron eza poto ya ba David Mumbela ete eza poto na ngapete donc biso tout za ba étranger na alors mingeni melo na sepela na sepela na parce que c'est un jeune qui vient à peine d'arriver mais au moni maele ba uta na maele ba ramasa ngote ba trichate asali ba innovation ma be na ola na be mission na eza trop éducatif et puis instructive na omona ba biloko osala na osepela na trop alors vraiment c'est un jeune à féliciter donc tout ça m'a beaucoup soutenir
Et puis, vraiment, c'est un patron, quoi. Un patron, c'est à féliciter. Merci, c'est mon confrère. Mi gagné à ma place à Sali Topé CP. Salut et bonsoir. Tokutani Mbalasima. David Sosa n'a ensemble n'a commencé. Bon, il y a une église, il y a pasteur, il y a Bostra, n'a qui Sambela. Tokutani Mbalasima. Ciao, ciao. N'abandonnerai jamais d'adorer le nom de Jésus.